oyo José oyo Koffi Olomide za ko sala ezali eza musala en maître na ye eza musala ya molakisi na ye eza musala ya mokonzi na ye papa bongo yo yebi nzambe na ye maître na ye koki kozala nani nzambe to Satan bon ngai na lobani maître ya Koffi Olomide za Satana Koffi Olomide za na Yesu Kristo te donc maître na ye za Satan jusque là maître ya Koffi Olomide ezali Satana soko vanina na Koffi Olomide yeba ko vanina muto yo maître na ye ezali Satana ngai na koloba likambo ya salite na koloba likambo ya Koffi te na koloba likambo ya José Nzita bakor na tina na bakor o babengi compromission soki totali Moïse azalaki na kati ya Égypte Exode chapitre 10 verset 8 batanga bana nzambe batanga Pharaon alobi na Moïse alobi Égypte ya munene bo adore nzambe la bino kati Moïse alobi jamais na désert motuna wana tuna Patrice Ngoyi Musoko tuna ye ngana ko répondre na motuna wana te tuna ye mais soki mutalinga sala business akende Dubai akende Chine akende Inde asomba mituka asomba bilamba asomba sapatu asala magasin ateka wana za business mais soki business na likabo na nzambe na ngolu oje pa na nzambe wana za moyibi balobi ke atiaki 3000 angers pona kobenga ndeko aya kobeta concert na kati ya salle na ye bongo ndeko aboya mbongo kaka boye buka aza ko buka magasin na libanda muto aza ko botola batu basaki na zando yo na eboke senye ezali eloko na koyebisa José Nzita ezali ete abima la compromission asenga bolimbisi na lingomba la nzambe asenga bolimbisi liboso na nzambe kolo akokangola ene eloko wana po ete eloko azoyeba te misolo ya zwi eza lokola Satano ya proposa ki Yesu Kristo na désert pe Yesu asaleli yango mbote bandeko batali tozali na kati na site na biso ya bomoko ya mboka kombo na ngai bokomitu na kombo na ngai ezali mama Mireille. Mama Mireille afandi bongo na Charleroi yango wana na ye na pokwa lelo ko présenter bino émission oyo kolo apambola bino toza biso nyonso bana na Nzambe kolo apambola bino tozali na invité na biso ya pokwa na lelo ça dépend ya Mungoga oyo zokolanda émission oyo ezala na tongo ezala na midi na sepeli susu koya kokota na bandako na bino na mukola lelo kolo apambola bino na yango toza na mosali na nzambe moko ye auti bongo na mboka ya Anvers ye azali kosalela nzambe na mboka ya Anvers azali toma monene ya nzambe kolo asali biso privilège to yamba ye lisusu na mukolo na lelo bokotuna ezali bongo mosali na nzambe wapi nazokende koloba na ye mbote nazokende ko présenter bino puisque azali mosali na nzambe ye moko akoloba kombo na ye pe ye moko akoyeba na kopesa bino biographie na ye kati na kolo mosali na nzambe kombo na yo ezali na ngai bengaka ngai Ibo Manjoli Jean Roger naza apôtre et puis naza la mission en Kolo na mboka na Belgique plus précisément na Anvers depuis na komaki na Belgique na 2002 donc naza marié naza na bana mitano toza kosala nkolo na Anvers menga moko pena na vandi na Charleroi yango bomoni bomoko na mboka bomoko ya mboka et se déplacer ko banda Anvers quel sacrifice pona koya kokuta na ngati na mboka na Charleroi nkolo apambola bomoko ya mboka sito na yoka kaka na landa kaka na media mais lelo eye kino na ndako na ngai Nzambe apambola bino
Ok, nzambe apambola bino ezali bongo mosali na nzambe Ibo Manjoli asali la nzambe na mboka na Anvers. Papa tokozwa yo ta mingi te, toza na mwa lisolo moko toza kobeta comme ba chrétien, yo zali mosali na nzambe, toza na mwa débat moko tozali na yango lelo concernant ba chrétien. Mosali na nzambe okoyebisa biso nani oyo azali mwana na nzambe to pe nani oyo babengi chrétien. Expliquez biso na omoni nzambe ayebi biso na kondima na biso pe na engagement na biso oyo eza ko se témoigner na zelo oyo toza ko déployer pona lokumu na kolo Yesu Kristo pe pona avancement ya musala na ye. Bamoni biso lokola ba Kristo na nzela na bambuma ya molimo nakanisi soki totangi na Biblia omoni Yesu 4 na Luc chapitre 22 à partir du verset 31 kino 32 azobisa Petelo bi Petelo na moni Satana alingi ko nyongola yo lokola ki nyongola me na bondela ki pona yo mais mukolo yo ko bongwa no kozala converti lendi sape sunga peba oyo bazana sima na yo. Donc elingi ko l'accepte mo Kristo ezali muto yo asi ateyami a bongwani penza donc à se convertir aza lokola lo lenga zala ki lobité na elobeli na ye na etamboli na ye na esaleli na ye aza lokola dollar ba changer ngo na euro eza lisusu yango te wana nde mo Kristo babengi ye mo Kristo na nzela na misala na ye o eza ko accompagner bomoi na ye tomoni ngo na Galates chapitre 5 verset 22 misala ya mo Kristo nde yango wana ona okikoloba na tango moke oyo ya solo mosali na nzambe l'apôtre Ibo Manjoli Jean Roger a limboleli biso qui est un chrétien a limboleli biso mwana na nzambe azali solo oyo abongwani bizaleli na ye eza kolakisa na bato ete wana azali penza mwana na nzambe na yango mosali na nzambe toza kokima na lombango pona tango na biso eza mokuse na lingi na tuna yo lisusu motuna ya mibale otalisi biso oyo azali chrétien to pe oyo azali mwana na nzambe azali mutu oyo alandi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi pe abongwani ndenge olobi po ete bana na nzambe nyonso baza ba Kristo kasi ba Kristo nyonso baza bana na nzambe te. Ok, wana eza lisusu révélation bandeko batali ba Kristo nyonso bazali oyo nyonso balati kombo ya mo Kristo simbi Biblia baza kokena ndako na nzambe nyonso baza bana na nzambe te baza bana na nzambe te. Donc mo Kristo pote azala mwana na nzambe fo azala mo Kristo mwana na nzambe. Ok, mo Kristo mwana na nzambe wana eza lisusu révélation za rema bandeko batali yango toko tuna lisusu moumbu na nzambe ayebisa biso sikoyo nani oyo azali mwana na nzambe te toko reconnaître na ndenge nini oyo na ndenge yo pesi différence wana expliquer biso ke mo Kristo nyonso azali mwana na nzambe te na comprendre ngo bien te nani oyo toki koyeba ke aza ya nzambe to aza ya nzambe te. Bon, pour la nina lobiete mwana na nzambe zali oyo ayebi ye moko kaza mwana na nzambe nzamba yebi Bible lobete mwana na nzambe penza ezali oyo comme na Jean chapitre 1 soki tokiti ba lobiete à ceux qui l'ont reçu il est venu chez les siens ne l'ont point reçu mais à ceux qui l'ont reçu il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bango babotami na nzela na nzoto te to posa na moto te mais babotami na nzela na molimo mosantu. Donc bango bayambi Yesu Kristo na bomoi na bango lokola mokonzi pe mobikisi na bango pe batamboli lolenge oyo mokonzi pe mobikisi na bango atambolaki pe alakisaki bango. C'est ça moi la nzambe.
Ok, mosali na nzambe alobi ezali ba oyo bazali kotambola lolenge mokonzi na bango atambola kande babengami mwana na nzambe, c'est-à-dire oyo azotambola lokola Christ. Christ ndaza mokonzi na biso nyonso. Ya solo oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi azotambola lolenge Yesu Kristo alingi po ndazali mokonzi na biso nyonso ba chrétien. Amen. Oyo lolenge Yesu alobaki te lolenge. O Yesu alobaki te ya koloba te. Ako lokola aza mwana na nzambe kolo ye moko akomi monisa na bomoi na ye, akomi lakisa na bomoi na ye, pe akolakisa ye lolenge akotambola na ye longo. Amen. Mosali na nzambe kolo apambola yo. Tolingi kokota na deuxième question na biso. Question na biso ezali lisusu boye mosali na nzambe. Tokoyeba bato oyo toki kobenga bango ba faux chrétien oyo aza koloba kazali mwana na nzambe me asala kamisala o maître na ya lingi te ondengo uchi koloba awa maître oyo azotambola lolenge maître ne alingi Yesu Kristo me mutu oyo aza kolata kombo ya mwana na nzambe pe azotambola lolenge maître na ye alingi te soit quelque part tokobenga bango ba faux chrétien. Pour reconnaître un faux chrétien, qu'est-ce qu'il faut mosai na nzambe? Tokoyeba ndenge ni parce que tokomi ebele, tokomi confondu, tozoyeba lisusu te, mutu nyonso aza ko se déclarer chrétien, mutu nyonso aza ko se déclarer serviteur de Dieu. Donc confusion ekoti na mokili, yango toma na nzambe expliquer biso penza, tokoyeba ba faux wana ndenge nini. Merci ma Mireille pour na motuna na yo, muto ya yebi nzambe te, bakoyeba ye na misala na ye. Na lolenge na ye ya kozala Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na ye te. En bref, c'est ça. Mosali na nzambe yo lobi eloko moko awa etike ngai na lingina tuna motuna lisusu. Bible lobi heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais sikoyo biso tovandaka na bapagano, tovandaka na bato ba yebi nzambe te, ba famille na biso mususu bazana bakota mozindo ndenge biso tokota te na makambo na nzambe. Sikoyo toboya bango, tovandaka suna bango te ou bien ndengeni. Lotomo tozui ezali pona toboya batu te. Toki koboya batu te. Toko vanda na batu me natina. Natina. Tala ndenge apôtre Paul alobi na Romains chapitre 15 verset 16. Nakotanga ngo na lombango mama pona esungaba obazako kabiso. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs, c'est-à-dire les païens ou les incroyants. J'accomplis ainsi la tâche d'un serviteur de Dieu en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs, c'est-à-dire aux païens, pour que ceci devienne une offrande agréable à Dieu. Ozomona mama. Donc il toko fanda na ba pagano. Ba famille na biso ba yebi nzambe te ba pagano, mais pona ko komisa bango ba offrande moko agréable na nzambe. À Dieu. Ba oyo baza ba kozala consacré na molimo na nzambe. Donc mutu oyo akomi o azalaki mo pagano, akomi offrande agréable pa na nzambe na nzela ya consécration ya molimo mo santu. Mais soki mutu alingi na ye kokoma alingi ne kondimela nzambo toza ko tatola te. Alingi pe koyeba ye te. Te biso toki ko umela na ye te. Pour être bit na biso ezali te mutu wana finir kokoma offrande agréable à Dieu consacrée mise à part par le Saint-Esprit. Mais mosali na nzambe Bible pe lobi quelque part ete ba oyo baza prédestiné nzambe donc pour koma lelo mwana na nzambe il faut nzambe ye moko apona yo acha yo à part pona kokoma mwana nzambe kokoma mosali na nzambe. Mais est-ce que bandeko wana o biso tozolobela na moment oyo tope ba mabota na biso ba yebi nzambe te biso tokomisa bango ba chrétien na makasi ou bien bazala consacré ndenge yo lobi wana na makambo na nzambe alors que ba bengami na nzambe te. Mutu akomisaka mutu mwana na nzambe azate. Bible lobete
molimo mosantu abandaki komema ba milimo ebika, les âmes sauvées. Les âmes sauvées, c'est-à-dire le Saint-Esprit a mené dans l'église les âmes sauvées. Attendez que mona kana mangomba ndeke toza kotambwisa bana nzambe bana nzambe oyo nzambe atie na disposition na biso po totambwisa bango ezali ba oyo de gens kolo abikisi bango liboso ya kotia bango epai na biso kotia bango na disposition na biso. Donc à partir ya mokili nzambe ye moko ayebaki pe pona ko préparer bango atindi bango epai ya basali na ye pona disons bongisama pona bokonzi na nzambe pona ko préparer tala bon samaritain parabole ya bon samaritain kola pesi parabole alobite mutu wana babetaki na batu na babandi samaritain ye aduye ameki nanu kosoigne ye muke eza lolenge ya mosali na nzambe oyo soit aza na zel gagneur d'âme amemie na ndako na nzambe aye na ye disons avandisi alobi akotika lawa mokolo nga na koya na kofuta yo lifuti na yo. Donc ba oyo baza koya katne tonga na nzambe ezali ba oyo kolo Yesu Kristo ye moko azwi bango na agoni na bango amemi bango na pemeni ya basali na ye po ete biso tokoba musala ya kobongisa bango po ete bazala prêt to pe babongisama mpona bokonzi na nzambe ya solo babongisama mpona bokonzi na nzambe mosali na nzambe toza na débat moko ezali awa avant tokota na débat na biso wana esengeli tolanda ba image ya makambo oyo ezoleka lelo na kati na milliers na biso ba chrétiens biso batolobi ke toza ba chrétiens mais il y a quelque chose qui se passe na milliers na biso ba chrétiens nango tolingi nalingi tolanda nano élément wana et bongo na koya ko poser aux questions par rapport na élément wana en fait na éviter mais et betira pendant longue quoi donc mon pao a produit José Nzita. Est-ce qu'ils allaient peser déjà un producteur ou un chrétien va produire mission au qui? Et c'est ça là. Tout le monde bien. Est-ce que déjà producteur mon chrétien ou a produit un chrétien Aya a produit une mission au qui? Déjà ça. Ou to ben a mission au qui? Déjà ça là. En tout cas je sais pas mais mon père a produit José Nzita n'invité parce que comme on a pas point mon robot et vous avez pas condition mon corps à remplir oh José Nzita en tant que chrétien na le but que mon père a satana mais total non ma ramonde ni kindaka José Nzita en tant que chrétien et ils ont pas condition mon to et Luca à remplir ce qui va exiger en tant que chrétien moi remplir en exact au soukandé net pas condition ni net pour na yo condition ni ko faire le mida reposer José Nzita remplir la caca net na ba pona ba concert ya tebi ke ba concert moi bien arrêté camarade yo bangara que jour bien voilà ce n'est pas que non moi parce que mon père vient dans un sponsor na ye on le la concert où il a produire moi produit wana oyo et aza sponsorisé était comme José Nzita lobani tu vois mon te ga tindi ba na débauche omoni ba José Nzita ba président Kofolo Mide ba obeta na musique moko bango so bakotaka studio moko babetela pe instrument moko parce que ba frère na biso nzambe bango bazo compliquer na kenini ba memaka ba genre na ba façon na bango et comme atanga na bango totanga makamu na bango bakoma kokabola o bino bata nzambe o bino bata sata to bokabola siko bongo o mosiko mbongo ebendi yo to ko fatelo epakola motalika epakola mina wasani mbangu yo wana yo beta na be streamer ka wana de la kisika bestima obeta yango po obetela seke na matanga na bino makam na bino bokota ba kofi bokota ba wera bokota ba jibe ya solo bandeko batali ya émission na biso ya bomoko ya mboka touti bongo kolanda ba émission ba image oyo tomoni ezo circuler mokili mobimba oyo tomoni makambo oyo eza koleka yango wana lokola tozongeli masolo na biso na moto na nzambe na koyeba na kotuna ye mutuna par rapport ya ba image oyo toti kolanda
nini ezoleka kati na communauté na biso ya bana nzambe, nini ezoleka kati na ba chrétien oyo tozali. Yango mosali na nzambe nazongeli yo lisusu koyebisa yo lisolo moko oyo ezoleka touti kolanda na image bandeko oyo baza koloba oyo baza pour oyo baza contre, baza pour baza contre nini likambo oyo touti kolanda ya ndeko na biso José Nzita ye aza bongo produit par Koffi Olomide. Yango wana nde eza lisolo ya actualité ya mokolo na lelo ndenge outi kolanda ba image bandeko mosusu balobi eza mabe eza malamu te ndeko José Nzita akende na ngambo ya ba Koffi to ndenge tobengaka bango bato oyo babetaka musique profane na bato oyo babetaka musique chrétien. Il faut qu'il y ait la différence. Bana nzambe mosusu balobi eza malamu te ndenge ndeko na biso José Nzita étant chrétien azala produit par Koffi Olomide qui est tozobenga ba musicien profane. Ba mususu balobi ezali malamu eza business ndenge ye moko ndeko na biso José Nzita lobi ke ezali bongo business. Batunde ba rêver oyina kata mambo eza ba volet mibale eza na volet affaire na volet spiritualité, comprendre na volet affaire soit bosa ba faire nous tout ça commerce tout affaire équiparateur coopérer na indien équiparateur coopérer na mutabuda équiparateur coopérer na païen pour tout ça là bas affaire tout n'a pas faire ezani ba faire ezali ko sangisa ba idée na muto akope sa yo elan okende or muto akope so elan okende aza muto aza doué na matière moko boy tant mususu muso aza occultiste kasi mais yo siko na domaine oza wana ye muto aza doué na matière ko fungulo nzela do okende kuna te ba fungulo nzela po ye aza occultiste etali te eza na domaine donc entre guillemets musala na nzambe oyo azosala ya bengi yango business nango nalingi nazwa point de vue na yo ndenge par rapport to kolanda ba image ezali nini par rapport ya liloba na nzambe par rapport ya éclaircissement ya makambo na nzambe ndenge outi koyebisa biso ne bandeli awa ete bibelobi na Psaume chapitre 1 verset 1 que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Yangwana par rapport à ba image oyo musali na nzambe par rapport à lisolo on a beti sikoyo ya ndeko na biso José Nzita qui est musicien chrétien na ndeko Koffi Olomide oyo azali musicien profane. Comment ils peuvent s'associer, comment bakoki kosala makambo le sika moko par rapport na yango mosala na nzambe pe olandi ba image okoloba nini par rapport ya lisolo oyo. Ah mama Mireille likambo yo na yoki yango sikoyo pe na ndimi keze ya solo poete ebimi na munoko na bino seke boza pena na ba preuve na yango. José Nzita aza muyembi oyo na nzela banzembo na ye non mais topusana ki pene na nzambe nga nazoyeba banzembo na ye ya moseka nazoyeba banzembo na ye nasepelaki kutu na nzembo ne mususu wana kanganga foto nalingaka ye mingi me na yebi te nakoloba nalingi naloba eloko moko mais na s'adresser na bana nzambe po te likambo ndenge tourner et salingai moi pasi muke nangi na bisa bana nzambe boza kolanda ngai boyoka ngai basali na nzambe bana na nzambe soki totangi na Matthieu chapitre 10 verset 7 tina 8 Bible lobi na biso ete Yesu aza kotinda bayekoli na ye mais a relevé point moka lobi vous avez reçu gratuitement donné gratuitement. Liloba la nzambo toza koteya tolobi bia liloba la nzambe za ya biso te makabo eza ko monisa misala minene na nkolo la nzela na biso eza makabo na biso te za ya nzambe. Ezala bato bakobika ezala bato bakosekwa ezala bato bakopambwama
toza na droit ya ko réclamer eloko moko te. Business eza na makambo na nzambe te, na likabo na nzambe te. On ne vend pas les dons de Dieu. On ne vend pas la grâce de Dieu. Wana eza lokola blasphème vraiment liboso na nzambe. Donc lokola neti moyibi, eza moyibi, ezali moyibi. Muto aza koteka likabo na nzambe, aza koteka ngolu na nzambe, azali moyibi. Ngala Kofi Central ezali kambwa pusala. Ça veut dire ngala tie musique, bango ba tie salle na nini to yokani to BTC. Ya solo ndeko na biso alobi ke eza business. Yango mumbu na nzambe aza koloba ke business na makambo na nzambe ezalaka te. Ya solo mosala na nzambe bongo la bandeko babetaka concert, bafutisaka biso ba droit d'entrée. Moko na mona pe basala na nzambe mususu séminaire, bazofutisa biso ba droit d'entrée. Wana tokobenga ngo ni business to business. Motuna wana tuna Patrice Ngoyi Musoko. Tuna ye. Ngala ko répondre na motuna anate. Tunaye. Mais ce qui mutalinga ça la business, akende Dubai, akende Chine, akende Inde, asomba mituka, asomba bilamba, asomba sapatu, asala magasin, ateka wana za business. Mais ce qui business na likabo na nzambe, na ngolu oje pa na nzambe, wana za moyibi. Merci mon Nzambe, merci mon Nzambe. Azako buka magasin na libanda, muto azako botola batu basaki na zando, yona eboke senyezalite. Boke senyezalite, mais awa ba yebisi biso na ndeko moko tochi kolanda na émission awa lobike ndeko na biso Kofi azako tia mbongo anje pona ko attirer bandeko na biso wana o baswa disant ba chrétien bana na nzambe balobike atiaki 3000 anje. Et si je me trompe pas, sur $3000, nani ya caché. Pona kobenga ndeko aya kobeta concert na kati ya salle na ye. Bongo ndeko aboya mbongo kaka boye. Tango mususu azana souffrance, tango mususu parce que musique peut nazo mona musique chrétienne siko ezo produire lisusu penzate, na ebite soki nazo loba makambo ya solo, mais bandeko na biso babetaka ba musique chrétienne bandeko produire nini? Musique chrétienne il faut produire et sengola nkolo 4 na mitema la bato. Musique chrétienne fait produire le biko lankolo 4 na bateau et produire nini. Bongo ndeko aboya mbongo ba proposer mbongo ayibite afingite asale loka mabeta aboya mbongo ndenge. Nangina bisa bana nzambe. Bana nzambe botanga na Proverbe chapitre 26 verset 23 à 25. Bible lobiete bato toza komona na mokili, bato na mokili, bato bayebi nzambe te. Baza lokola omoni argile mama. Argile. Soki batiango plaqué ya argent. Yo kantseza argent. Metango moke et omona lisusu argenté. Donc tokeba na bato ya mokili. Yesu Kristo azalaki en face ya munguna Satana na désert. Ndeko ata oza kotambola na désert, oza ko traverser moment ya désert. Keba na compromission. Compromission eza nini? Eza ba corps. Donc pour na yo ndeko na biso José Nzita à se compromettre. Soki ezali lo lenge wana ona yoki ndeko a se compromettre. Pe compromission wana ya ndeko eza ko réclamer repentance liboso na nzambe pe liboso na bana na nzambe na lingomba na nkolo. Ya lobi asali lisumu moko te kokende kobeta na kati ya concert ya Kofi, kobeta concert na salle ya Kofi to pe kozala Kofi azala producteur na ye amoni inconvénient moko te amoni lisumu moko te parce que basale oto sa elaka ba fête neti na poto eza basale construit par les païens, par les occultistes, ba bisika nyonso totambola kata ba métro to kota kata ba tram ata ba bus nyonso wana eza ba païen de basala yango. Et bongo mabe nini o ezali soki ndeko ake kobeta concert na salle ya Kofi Olomide. Mabe nini eza wana mosai na nzambe. Ngai na koloba likambo ya salle te, na koloba likambo ya Kofi te, na koloba likambo ya José Nzita. Ba corps na tina na ba corps o ba bengi compromission. Soki totali Moïse azalaki na kati ya Égypte.
Exode chapitre 10 verset 8. Batanga, bana nzambe batanga. Pharaon alobi na Moïse alobi Égypte ya munene bo adorer nzambe na bino kati. Moïse alobi jamais na désert. Na verset 11 24 chapitre 8 verset 21 à 24, Pharaon a proposé makambo nyonso ebele na Moïse. Bosaela nzambe na bino botumba mbeka na ya nzambe na bino na Egypte. Moïse aboyi. Mibali bokende botika basi na bana. Moïse aboyi. Bon, mibali bokende botika babibwele na bino. Moïse aboyi. Combien de propositions topé ba accord oyo Moïse azwaki koute pa na Pharaon. Moïse andimaki yango te. Ezala oza ko traverser moment ya passé. Ezala bato ba boaki yo. Mais omoni ba tozako moi si ya Job azala ki clair. Mais ezala bato mususu bazana lo lenge ya basi na Job mais baza clarté. Akwe bisote ke finga. Mais akokotisa yo na kati ya boyokani moko oyo eza ko fingi sambala moko nkolo na yo. Pe bomoyi na yo kati na nkolo na yo. Pe musala oyo za ko sala kati na nkolo na yo. Omoni polémique. Batiki la biso ka mamundi ya ko kotsa biso. Omoni sekonde reveste bino mbongo. C'est le seul appel na mbongo na bête ça bino podium on a jibe ba beta. Pour l'activité po so kofi pa ba ninga beta na kofi pa ko mata podium. Ba beti pe loka kofi. Ndeko beta na kofi pa ko sa surprise amati podium o ki masiko. O ki mate a beta pe quantité. So am sese benginga. Te ba obeta kuna o ba obeta ngate. Ba obeta benga ndeni. Ba ba kendo beta pe kuna bazwa pe o ya bango, bazwa pe o ya bango, bazwa pe o ya bango. Et si je me trompe pas, bazwa $3,000 nani ya caché. Donc on va fungoli nzela ba moni kende na bango ya to sa msala. Ba obeta na bango. Ba obeta na bango. Ba obeta na bango. Balinga bango mo balia, yango ko mo revese bango, ba bendie po na mbongo. Ayobeta nsala pona mona mbongo ekiti esopi kondima ya esopi conviction ya frère José Nzita pona nga esopi ete me betise ma wati de tonasi afingisi nkolo na ye afingisi o musalo aza ko sala nkolo na ye pe afingisi donc ba o bazo sala nkolo a Moïse a désert balinga bazo eloko nini eloko te. Bana nzambe naza kokebisa bino ngayo nazobisa bino na tambola na ba désert ngala vanda na mboka ya Cameroun pendant 8 ans soki na bila pesa bino témoignage bokondima te mais na oza na droit wanga na nzambe te mais tokai pe ko signer ba accord même na poto biso toza na poto yobi combien des accords eza koyela biso awa pona nazwa succès pona koma na misolo pona na kolisa lingomba mais pona ko gagner ni que servira à l'homme de gagner le monde pour perdre son âme et loko na koyebisa José Nzita ezali ete abima la compromission asenga bolimbisi na lingomba na nzambe asenga bolimbisi liboso na nzambe kolo akokangola ene loko wana po ete loko azoyeba te misolo ya zwi eza lokola satano ya proposaki Yesu Kristo na désert pe Yesu asaleli yango nalobi te ke Kofi aza satana te mais Kofi azali mutoyo esengeli bomoi na ye tozomona ba exemple bele ba oyo bandimeli toza exemple Carlito tango Carlito azosa makeli la osa succès tango wana Kofi abimaki te mais na kati ya succès Carlito andimeli nkolo Carlito akomi kosala nzambe ngai na yamba Carlito asala concert a munene mais na kamwa alobi ete nzela oyo na kolanda ngo lisusu te mais ngai alingi nasala nzambe na lolengo ya bengi ngai Kofi Olomide akoki kobongola motema na ye sincèrement atiki makambola mokili andimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye akomi mwana na nzambe totamboli na Bible obite quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Rapport exact entre la lumière et les ténèbres.
donc likambo ya sale likambo ya kofi eza kutu kuna te eza nde eloko evandi kati na José Nzita nde eza kotambwisa ye na gauche na droite ekolongwa na kofi ekokende musika. Papa ndeko na biso José Nzita alobi ke ndenge nini kofi akobongola motema soki biso ba chrétien toke vers ye te. Ye mutu akobongolisa kofi motema te. Ebongo nani papa? Eza nzambe mutu akobongolisa kofi motema tango papa Wemba en tout cas nkolo aza mutu oyo aza icône oyo atikali na mboka na biso tokobanda toujours kopenser na ye toujours parce que aza atiki histoire hein atiki eloko ya munene oyo kelelo ba congolais se bazotambola abi ah boy na aucune na polémique à côté wana te mais papa maman tango papa Wemba bimaka na prison na poto alukaka église te mutunde alobaka na ye kene na église si ye moko akutani alobi ke pire azalaka te pire eza kaka nzambe amoni ke nzambe nde oya kolanda tango nzambe akutanaka na mutu tango nzambe akutanaka na mutu ezala lisusu likambo ya kolukaka batu te ezala likambo ya koluka nzambe moto ku José Nzita oki kobongolisa kofi motema te même ngai na kobongolisa ata utu kofi te ata muto oyo ayebi nzambe te aza pe star te na kobongolisa pe motema te muta bongolisaka mutu motema ezali nzambe ezali te ke kokende pa kofi oke kote koyemba oke kote ya elilo okotaka na ndako ne obimaka pona liloba na nzambe obi une fois seulement liloba na nzambe visiter muto ya bongisa mapona bokozi na nzambe akozala touché par landi nkolo tala ndenge baye koli balandi Yesu kolo akuta na Matthieu alobi suis-moi Zaché kita naza kokekolia na ndako na yo amoni André na Pierre alobi bolandanga. C'est comme ça ndenge batu baza koyepa na nkolo enkolo ya bengaka bayekoli o ya benga pe biso azo bengaka kino lelo ndenge moko mutu azala te tango Corneille akutanaki na azwaki message ko te pa na mwange est-ce que ça mutu mwange nde ayebisi Corneille alobi Corneille tinda batu bakende koluka to mapetelo donc ata batu bake kote ya kofi te ata batu bake kote ya muto yo ata star oyo yo yebite na mokili nzambe ye moko aza na contrôle ya bikelamu na ye ezate okende ozwa opusa ne pas mutu parce que oza na besoin obima lisusu ozwa mbongo parce que oza na besoin résoudre ba makambu nde olobaki eza nzambe te kokende accord ya José Nzita na Koffi Olomide eza ya nzambe te ye José Nzita yebi Satan pa yebi nzambe pa yebi ya solo mosai na nzambe en tout cas to sepeli na réponse oyo bana nzambe na kanti bolandi penza na bokebi nyonso ntoma na makambaza koloba esengeli kokeba na compromission na kati na mokili lelo Satan aza koluka papa bayebisi biso lisusu ke ndeko yango Koffi Olomide alukaki lor mbongo mpona koproduire ye lor mbongo aboyaki oyokaki lisusu likambo wana mais batu Koffi akoki koluka bango nyonso tu Koffi akoki koluka bango nyonso tu ye aza kosala mosala na ye ayebi maître aza kotinda asala mosala wana Koffi azalaka na maître na ye eza oyo aza nzambe na ye ngai naza na nzambe na nga José Nzita aza na nzambe na ye donc mutu na mutu aza na nzambe na ye soki ngai na José Nzita toza nzambe moko tokotambola tokomona makambu tokosala makambu ndenge moko soki toza na nzambe moko na Koffi Olomide tokotambola na Koffi Olomide tokosala na makambu lolenge moko donc na oyo Koffi Olomide aza kosala eza mosala ya maître na ye
eza musala ya molakisi na ye, eza musala ya mokonzi na ye. Papa bongo yo yebi nzambe na ye. Maître na ye koki kozala nani? Nzambe to Satan. Bon, ngai na lobani maître ya Koffi Olomide za Satana. Koffi Olomide aza na Yesu Kristo te. Donc maître na ye za Satana. Jusque là maître ya Koffi Olomide ezali Satana. Soko vani na Koffi Olomide yeba ko vani na muto yo maître na ye ezali Satana. Mais ce qui a lobby prouvé ngai eloko nini zola kisake. Mais en tout cas ça n'engage que l'homme de Dieu bandeko batali ngai bato naza ko poser ka ba question o bandeko bazali komi tuna yango nazo tuna la bino pa mosali na Nzambe. Soki Koffi a été les miliboso na yo mosali na Nzambe lobby prouvé ngai que maître na ngai za Satana. Okoloba nini? Eza ebele. Bible lobby beaucoup baba on a misala na bango. Musala neti nini Koffi asala koyo yo zolo bakaza maître na ye Satana. Mais ya yebi Bible lobby boy. Bible lobby yoka. Totanga 10 commandements. To banana nous na 10 commandements. To banana 10 commandements. Obi soki tolongwe na 10 commandements tozonga kaka na 2 commandements obi aime ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain. Oui, oki olinga prochain na yo menzambe. Ngala ko juger Koffi Olomide te na par rapport ya o ezakati na ye mais Koffi Olomide azamo ayebina azana Yesu Kristo te. Azana Yesu Kristo te. Ah, est-ce que okiko contredire nga ye azana Yesu Kristo? eza pona nini po ayembaka abracadabra yango lobi kaza ya Satana ou bien ndenge balobi tati wata ndenge babengaka ye 13e apôtre, je ne sais pas yango mtoze lobisa yo ke aza ya Satana. D'abord 13e apôtre eza ya Nzambe te. Abracadabra eza ya Nzambe te. Eza kriya Nzambe te, eza munoko asika te mama. Et puis soko yoki mutaze mosai na Nzambe azo ba abracadabra bra 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 bra. Non, wana za wana eza ya Nzambe te. Hein? Et puis toloba nini lisusu makambo eza ebele. Hein? Eza ebele. Mais aza na Yesu Kristo te. Yesu Kristo aza tout ça mutu Satana Bible lobia les diables se déguisent en ange de lumière. Bolanda te soki mutu na langage ya douceur atangi kombo Nzambe alobi lokola mutu malamu nde aza mutu yo sengelo tambola na ye. Non. Donc soki José Nzita a pesi barguiment na ye, c'est parce qu'il a mal compris, il a mal compris Dieu. Il a mal compris Dieu et il doit se poser la question de savoir ce qu'a yebi Yesu Christo bien. Pour l'orbongo pe aboyaki Moussa na Nzambe. L'orbongo pe aboyaki pourquoi ye José Nzita aboyité? Ce qui Yesu Christo azalé na bomo ilelo. Na concert wana ya José Nzita Yesu alingaki akota. Oh papa, ndeni yo lobi ke esika José Nzita beti concert est-ce que Nzamba azalaki ye alobi ke ko banda ko beta ba concert bandeko bolandi image José Nzita alobi ko banda ko beta ba concert première fois à adorer bon monta ba concert à Saint-James botala ndenge to adoraki ma sœur. Ngai moko na adora kamina adora na mnengo et puis na adora ki on a conscience ndenge adora ki na sala Koffi nano adora bongo te et puis alobi ke Koffi aza évangéliste puisque azo sala musala na Nzambe azo teya na nzela na sala na ye azo teya bato azo sala na Nzambe donc ye apesi ye moko atie Koffi évangéliste a aider ngai kutu pour combo Yesu nga na oteya et qu'à travers le monde entier ça veut dire quelque part abimi pe évangéliste ça yeba pour évangéliser combo na yete ma évangéliser combo ya Yesu Christ. Papa ndeni yo lobi ke mutu a adoré ndenge wana yo ke ndoloba ke Nzamba azalaki te. Donc merci maman Mireille. Namoni ke ndeko yo azana posa babonde la pona ye. Donc ko banda José Nzita banda ko yemba ndenga bandaka ko sauter na album Moseka.
bakanganga photo ezalaki profonde te ya lobi mbala liboso première fois adoré kobanda na dimension wana do ba eza première fois adoré nzambe na ndenge na ba dimension ya adoraki na sala Kofi ezalaki esengo ya accord esengo ya accord ezalaki esengo ya mbongo oyo ya zwaki et puis ezalaki pona ko cacher soni na ye ko cacher soni na ye donc eza molimo nzambe te mutu memaki na profondeur wana yango na tui nobi soki Yesu Kristo azalaki na bomo alingaki avanda na concert wana atanga na kota te na concert wana. Combien de bapagano ata moko oyo atelemaki na concert wana alobi na ndimeli Yesu Kristo? Abi non, le fait kaya kopesa sale ndenge Kofi apesi sale wana bato bayaki wana ye atei bango na nzela ya banzembo na ye, donc pour lui Kofi aza évangéliste. Kambu ya Kofi yoka problème ezana. Kofi aza na likambo place likambo eza ya Kofi te, likambo eza ya nani ya sale te, likambo ezali ya José Nzita ozo sosola mama po ete soki lelo oyo Satan a présenté ngai eloko nana posa nango te soki mokili ben tos exemple omoni soki nazoloba ke Koffi Olomide aza na mokili eza te ke naza ko blase ko finga ye ko tchola ye te, aza na mokili, aza moto ya mokili. Misala na ye ya nzoto ezali polele pe ye moko aza conscient ke aza commandé, aza dirigé, aza contrôlé, aza inspiré na molimo mosantu te na kombo na Yesu Kristo. Ozomona donc aza lokola mokili oyo eza ko présenter eloko moko oyo bato na mokili baza nango bosenga. Lokola José Nzita aza moto ya mokili, aza na posa ya biloko ya mokili akei eza eti lelonga Koffi oyo alobi ke obi ata jibe aoki oyo ata werason aoki alobi ke pasteur apôtre nalingi na organiser grande croisade po na yo nga na kondima te ondima te po anini na kondima te obi mama nzambe ase servaka na satana te po na gloire na ye eséclaté bango baza ba satana te nzambe pe ase servaka na mokili te po ete gloire na ye eséclaté po bato mosusu bazoloba alobi ke nzambe autilisaki corbeau, il fallait utiliser ata pigeon po nini autilisaki corbeau po na konourrir Eli na désert wana eza mutuna José Nzita altunaki mais yaza corbeau ti yaza corbeau yaza de la race de corbeau on a ndeni ou bien Koffi Olomide aza de la race de corbeau, donc il y a sepeli Koffi Olomide aza la corbeau. Mais pour ça na yeza que Koffi Olomide ya bi aibi corbeau yo yaza koloba, mais corbeau aza ya nzambe te, donc pour na ye Koffi Olomide aza corbeau atikali corbeau comment on changer alobi po ani nzambe kasa utiliser ki corbeau alors kaza ndeke mabe ye alobi ke nzambe utiliser ki corbeau aza ndeke mabe. Mais Yesu Bible lobi petelo avandi kola talisie na moniseli banyama o etangama ki mabe lobi abi lia yango petelo aboyaki asalaki mokano na nzambe ezalaki mokano na nzambe te bon siko Bible lobi ke oyo nzambe atangi pire yo kotanga yango impire te ya tikali ti lelo na impurité ya corbeau aza so impire te. Impureté ya corbeau eza lisusu d'actualité lelo te. Impureté ya corbeau et là. Et puis tant l'homme mangera à la sueur de son front. Maman. Eza business alobi.
mais business akende Chine, akende Inde, akende Turquie, asomba ba sapatu, asomba ba mituka, asomba ba bilamba atekango, mais na likabo na ngolu na nzambe te oya bénéficier nango. Aukoteka ya nzambe te wana ye kuna na concert wana tekini business yaza business humanitaire. Donc ye a komisi siko Yesu Kristo produit na ye ya koteka. Yesu aza produit ya koteka te. Yesu azali nzambe fwa banga nzambe. Fwa banga nzambe likabo na nzambe peza produit ya koteka te. Faut banga molimo au Saint Bible que attention les péchés les blasphèmes contre le Saint-Esprit ils sont impardonnables loko ya zolo bawana azeba makambaza kolobate. Donc tant où nzamba lobi tu mangeras la sueur de ton front. C'était l'homme maudit, l'homme rejeté, l'homme c'est-à-dire dominé par mabe oyo ya okako dominer ndenzamba lobi na eti mangera. Mais moi je suis pas un homme maudit. Mon Christ aza homme maudit, mon Christ aza homme rejeté, mon Christ aza homme oublié, mon Christ azali homme glorifié par le Saint-Esprit pour te katinaye ayambi Yesu Christo. Tant que tu as dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais Bible lobi na bisoni. Dieu a vu que Dieu prend soin de ses enfants. Moi, à manger à peine de douleur. C'est ce que David nous dit. Mais David a contredit Dieu. Non, David avait la révélation. Na bandeko oyo baza koyembela nzambe lelo bandeko na biso mususu pena no babimite me baza na likabo na nzambe kati na bango soki lelo oyo bazwi proposition neto ndeko na biso José Nzita azwi po ba ko proposer et pas Wera et pas Kofi et pas JB que non yaka na produire yo yaka na salela oboye basala nini mosala nzambe bandeko wana baboya to bandima. Maman bandeko wana nyoso tu baza bato mokili. Kofi, JB, Wera, Ferré, bato wana nyoso tu. O basalaka musique ya mokili, baza bato ya mokili. Biso pe baloba to vivaka na mokili. To vivaka na mokili mais bango basalaka sikoyo batambolaka na lolenge mokili elingi batambola. Mais biso to tambolaka na lolenge ya mokili te. Tozala mokili mais toza ya mokili te. Soki bandeko wana ba se présenter pour na ko signer na bango ba accord. N'importe quel accord, n'importe quel niveau. Na ebisaki bino makambo ya désert. Exode chapitre 8, maman, verset 21. Les pharaons convoqua Moïse et Aaron leur dit: allez faire des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répliqua: il n'est pas convenable d'agir ainsi. Bisoka kana désert. Pharaon aïe les sous. Pharaon reprit et dit: eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez surtout pas trop et priez pour moi. Hey, yoka nege Pharaon zolobana et priez pour vous. Mais bokende musikate. Pharaon lobi na désert. Et non, Moïse a lobby na désert, biso na désert. Musikate pourquoi? Désert eza musika na mokili. Alors, bamakambo ba José Nzita bazo sala, eza baza pembe na mokili. Baza azaka ye mokote, baza ebele. Baza musika na mokili te. Nzamba bendaki bango musika na mokili, mais bazongi pembeni ya mokili. Baza ko évoluer pembeni na mokili. Loyembo la bango lolenge ya mokili, kobina na bango lolenga mokili, kolata na bango lolenga mokili. Moïse aboyaki. Bandeko boyo kangai. Hein? Boyo kangai bandeko bozo kangai lo ba yembi. O nanu boza suyete lokola ndenge nkola lobaki na eliete naza na 7000 oyo nanu babuki mabolongo la bango na balete oza kati na bawana musika na mokili mama na Exode 10
Verset 8, on rappela Moïse et Aaron auprès de Pharaon qui leur dit, allez rendre un culte à l'Éternel, votre Dieu, mais quels sont ceux qui iront? Moïse a dit, bisogno sotu. Azongi lisusu, alobi la bango, mais ça ne sera pas ainsi. Hein? Ça ne sera pas ainsi que seuls les hommes aillent rendre un culte à l'Éternel. Alobi biso, nyoso tout, na basi na biso. Abi botika na bay nzambe abenga ki biso, apesi biso forme. Lelo yo toyebani lokola bayembi, lokola basali na nzambe. Ndeko nzambo abengaki yo, oyo apesa o forme. O lelo yo atie kati na yo nkembo moko boyo bato baza ko luka yo, eza ko kwatire bato même mokili vers yo. Ayebi ndenge nini ye moko nkolo akotambola na yo na tango nkembo na yo, ayebi ndenge nini ako faire bénéficier yo nkembo wana. Loin du monde. Conseil ngala kopesa bango yango wana. Donc bana nzambe bakima séduction ya munguna. Bana nzambe batika compromission. Kola za koya, chacun rendra compte. Donc conseil ngala kopesa la bandeko ezali ke soki batwana baye désert, biso na désert. Ezala batu na concert no batu bayaka mingi te papa ozo sala concert wana pona lokumu na nzambe eza pona osepelisa batu te nanga na lobeloko moko tokeba na ba éloge na ba salutation ya batu mokili tangu Yesu aza kotinda ba ekolia lobi bo pesa mutu mbote te. Oui, pourquoi ko pesa mutu mbote te? Pona ko éviter distraction. Paul na Silas bazako kende na tempelo mwasi moko azalaki na lobi oyo baza peta basali na nzambe bandimaki yango te ata bato na mokili baza kokumisa lelo baza kokumisa lelo ndeko na biso nani José Nzita ke eza business na ye aza différent na bango wana eza babengango ba bénédiction ya mungongo makasi eza malédiction. Et ça malédiction, et ça les pambolité, et ça distraction, et ça pour la baïba maïele naïe. Bible dit que parmi les 26 noms, il y a Satana, et ça na kombo moko ya Satana, babenga et ça na 1 Corinthiens chapitre 4 verset, donc 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, corrupteur de l'intelligence. Batika kolanda koyoka d'abord vie chrétienne ne consiste pas à ce que nos yeux physiques voient. La vie chrétienne ne consiste pas à ce que nos oreilles physiques entendent. La vie chrétienne ne consiste pas à ce que nous faisons avec notre intelligence des hommes. La vie chrétienne consiste à ce que Dieu te dit. À ce que Dieu te dit. À l'inspiration divine. Donc, eloko ngala koyebisa na bandeko na biso yango wana. Eloko ndeko José Nzita sali ezali bana nzambe nyonso tuna ba verset nyonso ya pesi wana ezali mal connaître Dieu. C'est pour cela il ne peut pas comprendre bien makambo nzambe ndenge oki kotambola bana nzambe bo effacer bargima na nyonso tu bo effacer bargima na nyonso tu. Bargima oya pesiwana eza bargima tobengango ba verset avocat pona mutu a se donner liksi moko boye et kat na bomo inaye pona s'appuyer nango eza ba verset avocat mais eza interprétation ya mulio mosantu te. Et loko ya ça les a blasphème parce que la Bible nous dit la prophétie ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière parce que c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. C'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. Donc la prophétie ne peut pas être l'interprétation particulière. Il y a mutopona à se consoler la moté manaye ou bien pour corrompre batunyo surtout. Donc ce qui a commis Antéchrist, oya lingi a mema bana na nzambe, batu na nzambe vers mokili. Ya ko rendre compte na nzambe lokola ya beta ki concert wana avanda kimia
lokola yandibi bakor na mokili avanda kimia. Zénith, Papa Wem, Zénith, Werasone, Kofi Olomide, ça c'est rien. Oeza katina ye. Nde oeza katina ye. Parce que mokili ko présenter biso toujours. Ya mokili. Merci maman. Yesolo bandeko tokomi na suka émission na biso kolo apambola bino na oyo sobolandi nzambe apambola boyebi koyoka ezali malamu kasi kosalela nde eleki onyoso mosai na nzambe alobi onyoso tolobi kati na oesika posa na biso ezali ete bofungola miso bofungwa ma spirituellement parce que tokomi na tango na suka Yesu Kristo aza kozonga yango wana maloba nyonso biso tolobi kati na oesika oyo etonga yo oyo bengami mosali na nzambe oyo bengami chrétien oyo bengami mwana na nzambe kolanda te ko se compromettre te kokota te na makambo wana mosali na nzambe ayebisi biso to Moïse azongiselaki Pharaon to adoré na désert awa te na Egypte te Yesu akokai kofukamela Satana pona apesa ye mokili mobimba me mokilo eza ya biso te biso toza ba passager kogumbamela Satana te pona bozwi ya mokili oyo yeba ete biso nyonso toko rendre compte epai na nzambe yango wana maloba oyo tolobi na pokwa lelo esunga bino soko kolanda biso na tongo soko kolanda biso na pokwa nzambe na biso apambola bino apambola pe tobonani na mbala ya sima yango wana napesi mbote na ngai na bandeko nyonso balandaka biso mbote nyonso na bafani nyonso ya www.bomokoyamboka.com